et puis ayangi ayebaki na ye ponanga karodai yeswa asali netika asala muyibi oyo akufa na kwa alakaka ye ki bakuta na lola enta yeswa denda na ye troisième jour et soit denda na ye amata na ye atikani muyibi wana donc il est le muyibi wana bakunda abandai ko témoigner que monde à musique les monde à bakisi il a avoué lui-même batu basimba kisi bazebele bazaebele oyo kaka te dingwa denosaka bango c'est réellement qu'on croit que non pas ndenge bazolo ba mai kalamba ya simba kisi akoza la solo tu vois bon petu wana nga nalinga kokalikile ete kogaze neti ye mai kalamba ya kogaze dakumuda Christian. Voilà, merci Nabande Kobazolanda Bisso sur votre émission Plateau des Stars avec Afan de Gif Noir. Comme je vous avais promis que notre Robanda Kobeta vraiment solo, il y a ce qui concerne notre communauté. Et pourquoi pas, Tobeta ma solo tout, il y a musique, il y a nzambe, surtout il y a social, puis il y a wana lelo. Tout ça nabino, tout ça beta vraiment lelo ma solo, o etali makambo, il y a actualité, il y a vraiment sur les toits, voilà, afin de Gif Noir, n'a pas si bande de cognos tout moté ou bazolanda biso, n'a pas si ba salutation nanga et pas ya Shoga Munga Empereur, pourquoi pas, à Fabrice Munga, Yannick Munga, n'a pas si moté, n'a pas si moté et pas ya Didi Mwenga, pourquoi pas Mukemu Petou Refel, n'a pas si moté. Karine Empa, n'a pas si moté, Judith Panda, n'a pas si moté, merci beaucoup à JC le coq derrière la caméra. Merci à mon ami Pichu Kaile, pourquoi pas à Pichu Lumane na États-Unis, Motema ya Evelyn. Voilà. Donc, afin de Gif Noir, de retour toujours, n'est c'est mieux que notre bando solo, la kaka solo. N'est la kaka, azaï morote, azana, Pasteur Terminator. Binomo bobi Pasteur Terminator, n'est solo la kaka. Moi, ma solo est tellement belé. Avec Pasteur Terminator, tout le monde, comment continue la marabouise belé. Parce que les lots, sur les toits, toujours mon actualité niveau de mamboué kenele d'agmuda toti kabiso 5 millions maniata toti kabiso il y a un comédien aussi si je vois bien je oublié son nom toti kabiso toujours moi matin à niveau il y a ba artiste matin et moi ebelé voilà merci beaucoup à tout le monde donc voilà tout ça na Pasteur Terminator on appelle sur Bambo Tebele. Ouais, bonjour. Merci beaucoup, Pasteur Terminator. On répond quand même une émission à la Bissou. Bonne santé. Ouais, santé, Nzambazo Batela, santé Zabia. Nicole Bella. Ouais, Nicole Bella. Ouais, Ngainayo, Nicole Bella. Tout le monde a une sauce. Ouais, tout le monde a par la grâce. Tu Bella, bah, c'est un kio. Il y a un monde na bengio pour tout solo là. Par rapport à l'actualité, nan neng maramne nzoleka. Vraiment, tu n'es pas moi mouki ba programme non Nicole Ezandeni parce que ça fait bête moi bandoulé ba mambé be salaka attaque pasteur ba programme na yo pesa moi position na yo par rapport à moi ya Mikolo ni nyozo sala. Bon, pour l'instant nazako aménager penza ko bongisana nundaku. Ah bon? Sombinda tena sombinda kote mais nazana ndaku. D'accord. On a outaki quoi aménager, ça fait 7 mois. Dans nos autres on a un modèle, je vais vivre moi avec la personne dont je prendrai pour plus tard. D'accord. Donc ça na programme au bala kalate. Kalate. Yo linga ba simingi tisko zo bala kalate ndeni susu. Nga linga la robeta masola ba momi. Tu momi kana palete? Non, nazana moi cité pour l'instant, mais narobala ce qui n'a coûté na moi ça bien et puis narobala. Ah bon? Voilà, merci à toi JC Lukoki, merci à toi Chanel Ilunga, pourquoi pas Judith Panda, na pesi mbote. Na pesi susu mbote pa ya et pas Dimwenga, na pesi bilo mbote, bisika bozali afin de Gif Noir azana bino ensemble. Shoga Munga, merci. Ya pa Chabora, na kati Hollande, na pesi mbote, na bosanyote, ya Willy Sionga. Na pesi mbote, ya bale kebele, omoni pas ce Terminator azawa, na pas ce Terminator, toza awa na masolo oyo maîtriser ango bien. Balobi bongange ezotoka, ki sezotoka na bino ba pasteur, ki sezotoka na ba artiste profane. Donc ndenge toza awa, j'espère que yebi actualité ndenge ezo se passer tout est coopère de 5 millions.
balobaki pe ke no balaki yebisa wana nous est-ce que yebaki Sege Mignon yo eza mwana wenge bon Sege Mignon nayebaki ye banda moko azalaki doublure ya Titina Al Capone. Donc na banda kolinga pe ye makasi, c'est un garçon gentil. Et puis na yo kakana sango mais nanu na vérifier penza te que toza na ba lien parental. Na sens que ye aza ndeko ya mobali ya grande sœur nanga mobali na kufa so mobali na ye bazaki na ba lien familial na Sega. Bon non de par alliance en fait. Alliance familiale. Donc je souhaite paix à son âme. Et ça là que on est niko kaliwa ya Sega. Bon nga kuto liwa na ye écoutela nga pena na plateau hein. Je faisais l'émission avec notre sœur Aïcha Okoko. Et puis, subitement, on a 4 émissions. Donc, là, on a les réseaux sociaux, on a YouTube et voilà. Que tu peux apprendre nouvelle de la mort. Dans le même jour, Koufaki, moi, j'étais en pleine émission, d'annoncer des nouvelles. Donc, j'étais triste. C'est quelqu'un de bien, un gentil garçon. Donc, Naza. Namawa Nandengi Tokabwani. Sege Mignon tiki biso, tu vois, c'est sous nouvelle moussou, et il y a Newman, Dakumuda, artiste Mounene, abeta asala album makasi, asala succès, bato baibi, na yamba qui peut, je sais bien, mais quand il faut confirmer que non, en tout cas, c'est un grand artiste, bafana naye, travaille naye. Donc voilà, mais yo, le loboye, j'espère que vous avez qui peut information, il y a Newman, Dakumuda, Akoufi, Atiki Biso, et ça là qui on dit. Bon, Dakumuda, Akoufi, jeune, Akoufi trop jeune, bon, comme ça, pasteur, wana to yuka nakate, ngana yuka nakate na ba pasteur. Yuka pasteur, na ba pasteur. Oui, et ça, la Jésus était un grand maître, un rabbin. Mais abandako yuka na pete na ba rabbin. Po bato nzambe nde babomaka Yesu. Bato église nde babomaka kolo Yesu. Ah bon? Kolo Yesu azalaki ami neti lelo. Ya bayanki nde batombola nkolo Yesu bayanki nde balinga nkolo Yesu so ba papa oyo babandaka kosala prédication à l'époque na ye moko Yesu pa bandaka kosala prédication le soir na bango ezalaka Yesu azo présenter Nzambe bango pe bazo présenter Nzambe so bazo yokana ti bakobeta bango ki avant Abraham soit moi j'ai fille. Bon, peut-être on va se demander la mise au bout de la histoire, mais Pécho, tu es bien dans la botamine, la mère né Marie. Avant Abraham Azala, il y a Azala qui aurait bien sauté une naissance. Donc, notre traité est fou. Donc, lui, il parlait des choses spirituelles. Et ben, on va comprendre en gros, dans le sens corporel, il y a un gros bayo qu'on a quitté. Parce que yo n'a pas pasteur, n'est-il pas là-bas? Bamai kalambai nemolobi wana boyoka na kate nini yo présentaka na o bango ba présentaka o ezo sala ke boyoka na te ezani bon ngana mona ba doctrine bango balanda nde eza doctrine yango ebomi bamboka nyonso kaka Congo te Afrique mobimba d'accord ekomi poubelle na poubelle. Ce que la construction, il y a un Afrique nyonso, au tango désordre, saleté, poubelle, maille, inondation, poto, ça ne va pas. Mais ce que l'on dit, pays occidentaux, au nyonso batonga pepelepe, misale salamaka tous les jours. Ils attendent pas Jésus agir. Mais tandis que nous, qui avons récit de la part des Occidentaux, la parole de Dieu, bisonde tokoma komona kutu nzambango ya biso koleka batu bayaki nango. Donc welisa kana komba Jésus. Welisaka. Voilà, c'est comme ça avec Pasteur Terminator. Makamoisa awa eza minene. Ndenge toza awa yana 2 cas. Donc, na mekamo ko relater par rapport à makambo ndenge zo kendele. Dakumunda Newman. Atiki biso personnel.
alobaki makambo belé à ce qui concerne ma artiste profane babi ke ba kisi ça trop kuna ya onda tika ki bango alobaki yango avant kutu ça fait au moins 5 ans presque mais lelo ndenga akufia tiki biso abimisa ki ndeko pasteur malko tu ke lobeke oboyo kana kana été Mike Alamba abimisa ki alobiki no ya za na mo makambo mabe trop parce que tiki a monaki ye na Koffi Olomide ba travers na Koffi Olomide aza lokola nganga babilo ko na nyos to na mekai mo koloba yango bref la minute oyo yo pasteur Mike Alamba amekaki suko kolamusa makambo ngo alobi ngo na cher comme quoi ndenge za wana ayebi makambo wana te atikala jamais kokende na makambo bakisi babilo ko la nyos wana yo oyebi makambo wana oyebi ndenge nini lekaka mais comment ko expliquer biso est-ce que réellement makambo Dakumuda alobaki est ça vrai ou pas est-ce que makambo Mike Alamba ya tu ko bimisela biso est ça vrai ou pas mais comment ko expliquer biso ça moi analyse moko par rapport à babilo ko la nyos wana na kokolo boye pona Dakumuda Bois et Braise restaurant Nabiso Bois et Braise ezana 13 rue de Paris 77 420 Champs-sur-Marne dans ce pelo lingo lia repa na bino ya ba congolais repa africain o lingo lia bien o ntabaye o pondu o fumbwa o malangwa batumba e nyonso yo lingo lia vraiment na Champs-sur-Marne ezabongo Bois et Braise 13 rue de Paris 77 420 Champs-sur-Marne et a ouvert du lundi au jeudi de 11h à 14h30 et de 18h à 22h. Non, 23h. Sinon, vendredi au dimanche de 11h à 23h sans interruption. En tout cas, boya ebele, boya ko Côte Sambon et pas ya bande konabiso congolais et ko sala bien. Numéro de téléphone est à plus 33 6 61 48 78 41 06. Dakumuda c'est un ami. D'accord. Il y a avant d'être betana à l'époque, il y a betana la vignora esthétique. Bon, wananga na zobeta na orchestre moko na ngaba barubengango Cierta la musica. Donc, bazalai ni toalaki ba orchestre belé na Congo. Parce que Didier Lacoste bazalaki na Shela, bazalaki na s'il vous plaît la gamme. Bon, massa mususu ba orchestre ezalaki belé ba mbondo oyo pe ya folklore ezalaki ba mbondo 12 balles, ba orchestre belé ba chiga ba Boketu premier. Donc on était des rivales. Mais oyo ba yoka na bien. Dakumuda c'est un garçon bien et puis ayangi. Ayebaki na ye ponanga kaodaye. Ah bon? Yango tango a monaki liwe. Makambo minene solo ba. Ayebaki bien odaye. Dakumuda ayebaki odaye. Ndengeni. Omonte ka longwa ki na musique ya profane. Après azongi na ye aye na musique religieuse. Donc, et ça qui une façon ya koya kozwa secours pa Yesu. Ma éternité et puis Yesu a sali netika salara muyibi oyo akufa na croix alakaka ye ki ba okuta na lola enta Yesu adenda na ye 3e jour et soit denda na ye amata na ye atikani muyibi wana donc tilelo muyibi wana bakunda ye. Donc voilà, c'est pas ça terminé. Et donc, le bien, est très intéressant. Donc, ici, je vois bien, dans le monde de Wana, il y a musique profane, Dakumuda Christian Newman, accompagné qui c'est naki. Yebaki déjà tant de santé na ye. Par rapport à santé, par rapport à santé. Et bon, Dakumuda, oh, il y a qui chrétien. Spiritualité, koyeba na Iwana, koyeba na Iwana, oyo chukolo basiko. Ayebaki ka okufa. Et ça qui par rapport au niveau spiritualité, tout est au niveau santé. Santé p, na spiritualité na santé. Il faut parce que c'est lui-même préciser parce que le gars témoigner, c'est lui-même qui témoigne. Abandé ko témoigner que monde à musique, les monde à bakisi. Il a avoué lui-même. Parce que yo croire que monde à musique est dans kisi, tu dans kisi. Oui, monde à musique est dans kisi. Parce que na moto ya lingi. D'accord.
eza na kisi mais na moto ya lingi d'accord eza pe na ba oyo betaka ne sans kisi ezozwa monde ya musique eza choix so lingi gwa okepa ba papa o ba yebi banzete ba peso banzete okomosalela banzete na yo et puis okomona pe clair d'accord batu ba plein okomona pe batu balingi yo okomona ça va pardon dans la société aux autres se retrouver et ça peut là-bas oyo ba simbati masala musala bien eza bon donc nyuma na yeba kikaso kende onda akende ko yemela na mama nzambe tango amoni ke na bando kinde faut yezu un temps adendi pa yezu bon comme yezu pe tout monde a été bon yezu rôle ba yezu na monoko mais komoni tout monde a été adenda ça fait 2024 ans akinda na yi donc oya zo zela raye yango mindele batimba to zela ete biso bato bomai biso to tonga na biso déjà po ataye na tango na ye abikisaka ba lepre nyonso te d'accord komona ba lepre kaka tam susu ya mwa ville mukubu na kati ya Israël nde yazo bikisa bo libanda Israël ya Jésus ezakaka Égypte libanda na ye Égypte nde kuna nde biso ba noir to banda ko diriger mokili to ko laisser kikalakasa to ko laisser poto d'accord to ko laisser ye matembele pour Égypte ezara Égypte noir nan ba longoli ba noir na Égypte te pour ba remplacer bango par les arabes d'accord Égypte ezala Égypte noir biso ba noir bande to kolisa kolo yesu biso nde ba to laisser ye biso ba to zuye de l'âge à 0 ti ayi ko kuma na âge à 12 ans akompeta mobali ayebi mabe na mwa malamu nda longwe Égypte ayesko yuna Israël donc akomaki na Israël de sagesse azwaki na Égypte nde komi kolakisa ye ke ba papa oya ba juif ba rabbin ya kala ba yebaka liloba nzambe te po ye pe so azoloba na bango bo pe bo senti mais mwana moke buye ndeni ayebi parole danger buye ozomona so ba pe kone zolekela bango po azwaka savoir wana na Afrique yango mundele pa tatolaka na mokili qui est l'Afrique et le berceau de l'humanité. Voilà, merci. C'est avec Pasteur Terminator. Pasteur Terminator, les gens d'ailleurs, comment on faut plaisir, je fais bien, on a Apollo Baboué. Donc, est-ce que les gens vont passer par la bagua? Parce que tout le monde sur la musicien va passer par la bagua, va passer toujours mon avion, va succès, tout le monde comme mon abango. C'est réellement bon nga en vérité ndenge na yebeli na loba en général nalinga ko pointer mutu penate parce que nga nazoloba naza lokola chef ya doctrine voilà donc bino tout ata boza 1000 ata 10 000 ata 100 000 ata 1 million bozo kokutanela na doctrine donc naokangela bino atanke nyoka moko Moïse mais nazo avale bato ebele ba serpent ebele po bazoya na doctrine boko yaka ndenge moko donc ngana nina loba omoni bato basimba kisi bazebele baza ebele oyo kaka te dingwa denosaka bango bo ba passer ebele baza na kisi lelo. Est-ce réellement qu'on croit que non pas ndenge bazolo ba mai kalamba ya simba kisi ya kozala ya solo tu vois? Bon, petit wana ngana linga ko calculer ti. Oh, aza petit pa nango. Mais aza pasteur. Mais a commis pas oui par rapport à âge. A toza pasteur mais bambula bon yambula mona masana ngapito. Bon, yé mai ki kalamba ya zamkolo. Ah mona muketi. 23. Je bambula ne 83. Ngana zam biaka ngana zana ba 50 et quelques. Mais non, nazo boyate. Nazam masana ite. Par rapport à âge. Mais d'autre part, mon histoire mutu quand même aza quand même na moi place qui pasteur dans le col la batu moko boyo ko benge petite. Non, ils allera bon. Yesu akufaka na 33 ans. Nicodème abanda ko benge ata petite et là on a comprendre ndete eza
frère Mike Kalambay aille qu'on répondre un cadavre, un mort, dès le qu'on a s'appelé il fallait garder les carababans naïe, denga avant kimia, tant que d'accumuler salara bémission na, ayo kaka yango avant kimia. Ya zeli tant que moni d'accumuler zal sous-sauté bon moi zali sous-sauté nde ya yena ba réseaux sociaux ko gazé neti Mike Kalamba ya ko gazé d'accumuler Christian de son vivant, Mike a ôté les têtes, il y a même là. Au monde, bah leadership, moi ça va bien. La finir rapport que ce n'est pas maintenant relata bien. Bah bandegi, ils allaient pena bitumba na ba wengi. Bah lemba musique influence, bah lemba musique à tout bouge. Bah Gilles Kwata. Bon, le goal ensuite. Donc ngana sepelité ndenge kaka attaquer moi wana bina asenga communauté bolimbisi azani yankité pour devant Newman soka mega ko sa bulo ko sa la boye ah tout le monde ba côté lié na salle olobi alléluia ba bechomba pasteur eza musala pasteur elakisi musala eza kaka musala eza titre ya musala Obanda koya fo so ba bengo passer fo na Bible. So ba bengo docteur fo za na Bible. So ba bengo évangéliste fo za na Bible. So ki ba bengo diacre fo za na Bible, prophète fo za na Bible. Ma yebi nzambe ti. À côté ya yo lola, ma imona lola ti. Doit te ya yo inconnu, ceux qui ne les maîtrisent pas. Ezaboye. Omoni pasteur Aza escroc. Quand on parle de pasteur, pasteur veut dire escroc. Akosengombongo alobi na bandimi, venez donner à Jésus. De Jésus lokuta. Pour Aza Jésus. Bah oui. Voilà. Donc bakosa pasteur Aza escroc ya kosakanate. Un pasteur c'est un escroc, un aventurier à côté lola ayebi lola te. Or que yazote ya bato likolo yesu ka kufi landa yesu. Boza bato likolo yesu mata penza na nzoto na selon la Bible à qui likolo. Alors yope pasteur soko kufi ngana mon fozala imitateur de Jésus. Yo me faut que likolo tout le monde a bango cimetière en face à wa na kata ba cimetière na pantin. Bon on appelle ça bambote trop na bateau et belé et puis ici la kate ko pesa bambote mikolo na zanga na système ya ba pasteur ba te ya kaka na mukuse to te ya ke Yesu ndenzambi. Yesu nzambi. Yonga pe na o profiter comme ba lobaka te famille nzambe ndenge za disposer ko to so ko tengi kombo Marie. Passer à l'ingangoti. Oh, maman na nzambe, bino bolobi, Yesu nzambe. Bon, maman na nzambe, robo ndengeni. Yango na profité na occasion, ko saluer maman na nzambe Marie, ko saluer tata moboko ya nzambe Joseph, et puis na pesi mbote na banoko ya nzambe babotama na Marie, na banoko côté paternel, oh, ya tata moboko li, donc ya Joseph, na pesi ba mbote. Na pesi mbote na koko ya nzambe oya bota Marie donc oya mwasi na oya mobali na pesi pe koko oyo ya papa adoptif ya Joseph ya tata na pesi koko wana ya mwasi mbote et puis koko mobali et Jean chapitre 7 verset 5 ndezolo banabiso baleki ya nzambe donc baleki ya Yesu na pesi baleki ya Yesu na ya basi na ya mibali mbote. Jean chapitre 5 verset 7. Merci beaucoup. Facebook nanga ngimbi mamona. Instagram nanga pasteur terminator. Snap nanga pasteur terminator. TikTok nanga pasteur terminator. Donc, voilà, merci Nabandeko Balandibiso. C'est toujours comme ça avec Pasteur Terminator. Voilà, Bino Molobeli. Afin des Juifs noirs, vous comprenez que non. Ils ont la bongo pour épicer Sabino, moi, il y a un niveau parler. Merci à toi.
JC Lukoki derrière la caméra. Merci à Josi Diena. Tout c'est l'album, hein. Tout c'est l'album Nabiso. Bientôt il y a Josi Diena et Zobima. Bientôt tout c'est l'ango. Force des caractères. Voilà. C'était ça. Merci beaucoup. Restez toujours branchés sur votre émission Plateau des Stars. Merci à toi, Nanou Diamant Noir. Toujours en collaboration avec Nanou Diamant Noir. Voilà, Afan de Juif Noir. Nous avons Tokutani dans le numéro. Merci beaucoup. Voilà.